Bonjour, bande konyoso bolanda ngai na ngonga oyo. Peuple zaïrois, peuple zaïroise. Bana nyoso bazali kobundela mboka na bango. Bande ko ya diaspora ba mama pe ba papa ba jeunesse na biso. To sengi bino bolemba te po na situation mboka na biso. Na moni ke bande ko bazaya kolemba mingi. Mais to telema. To tele bande ko na ngai. Délivrance ya kambale me malembi bande ko na ngai. Soki mutabeli malade ya ka rapide. Metanga kendenge malembi ya ona sengi bandeko na ngai to telemisa peuple zaïrois nazo zongisa vraiment matono mingi na bandeko ndonso bazo telemisa peuple la kati ya Congo oyo baso ko comprendre réalité so le kala kati ya mboka na biso oyo baso comprendre que souffrance ya peuple na biso oyo baso mona na kati ya mboka na biso nazo pesa vraiment lokumu epai na bino vraiment nzamba batela bino apesa bino force bana Congo bo telema na force wana to sengi le 15 septembre oyo peuple zaïrois zo bima libanda ya to sengi bandeko na ngai bisika yo zali papa mama elenge ba jeunesse ya lelo jeunesse ya lobby to sengi bino botelema botangi ba classe ba para ba nyoka mi pona bino ba fute bino ba classe ba nyoka mi batangi bino na mbonga pasi bazui ba occasion wana te na mbonga l'état ba gagner ba bourse te na kati ya mboka na biso ba para ba souffrir pona bino lelo jeunesse botala makambo mboka na bino botala situation mboka na bino botala ba député o ndenge bazo sakana na mbongo ya kesi ya l'état botala ba député ndenge bazo sakana na mbongo o ezali bino boko bénéficier yango botangi ba classe bosilisi basuye ba mama na bino basuye ba papa na bino ezalaki botanga bosala mais lelo bozo ko se retrouver na bandaka ba parents ezalaki suwa ba parents te papa nyoso mama nyoso o yatangisi mwana ye posana ezaka mwana asala un jour moi naza na vie moko ya malamu lelo bosoko se trouver na ba balabala bana na biso boko ba shege bana biso boko ba kuluna bande konanga ba jeunesse ya Congo to sengi bino jeunesse ya Zaïre to sengi bino botelema journal le 15 ezali pona peuple zaïrois nyoso journal le 15 ezali pona peuple nyoso azali ko souffrir ou azali ko bénéficier mbongo ya l'état te ou azali ko bénéficier mbongo ya mabele na yete et on a sengi bino bana vuluzi to telema les 15 bo se diriger vers parler du peuple c'est la solution autre que yuko libérer mboka na biso ezali na soulèvement populaire bande konangai muta ko sabino te sans soulèvement populaire to gagner mabele na biso te sa ko bimana libana to gagner mboka na biso te ba occidentaux o bo moni bande konangai na ba meke bo moni basa lokola basa ndumba bango ba yaka côté mon pepeso kende gauche ba ba ke côté gauche so mon pepeso kende côté droite ba ba ke côté droite yango to senga bande konangai to tia mitema na bino bo tia mitema na bino na ba occidentaux te ba mobomi ya liboso ezali bango alors peuple zaïrois c'est le moment ya ko décider destin na bino ezana maboko na bino destin na bino ezo dépendre na bino peuple zaïrois to bima na balabala bo bima na balabala il faut ko benga na bato ni so bazo diriger mboka wana baza na souci na bino te bo bima na sima ba parti politique baza na souci na bino te bo bima bande konanga eza ba distraction bo landa ba parti politique te bango so baza na ba parti wala ba mikonje na bino wana baza na banda bango ne étranger bino bokola mukana tongo boza na loka kolia te peuple congolais kola mukana tongo boza na loka kolia te ozotala mama kino koluka po yo lia mama na bani ko souffrir depuis très longtemps po na yo mais maman na zolemba te pona kolesa yo alors boza na droit ko bénéficier héritage ça kati mboka na biso boza na droit mwana nyoso za na droit ya location familiale mais bo bénéficier ka yango te tala souffrance ezoko mata peuple zaïrois to telema yango na osenga bande ko nyoso ya diaspora oyo balembi balobi ke kombango eumeni nango makambo ya mboka ngo eumeni nango bande ko nanga diaspora ni mudalibeka ka peuple diaspora ni mundamona musika diaspora sengi bino botelemisa peuple wana to telema bande ko na biso mboka na biso bana Congo ba Congo mani Congo ezaki peuple zaïrois ezaki peuple moko respect le peuple wana sili valeur na sengi bino bande ko nanga to telema les 15 moutonniers na libanda les 15 bande ko se diriger vers parler le peuple bande ko nanga tout ça na poste na bino peuple zaïrois soki yo moko telemité mutako libérer mboka wana ezali kaka bino ba jeunesse mutu muso azali te bozo les devoirs pour na bene na bino bozo les devoirs pour la souffrance bozo mona peuple zaïrois
Bota la réalité zole kanamboka na biso. Mingi baye na kata diaspora. Baso comprendre ba réalité souté. Ba tondisa mina mensonge. Soko moni mwana mwana mobala zoloba. Oloba kitu mwasi kuta songi sima. Kaka lukuta na lukuta. Ba boseni ba réalité zole kanamboka na bango. Ndenge moko pe basi. Soki ba telemi na lukuta. Ba boseni réalité zole kanamboka na bango. Lukuta tondi ba Congolais. Na munoko. Alors kuna peuple azo kufa. Kuna peuple azo la nzala. Kuna peuple azo vivre na sa $1. Peuple saigwa. Totelema. Les 15 na sengi bino nyoso botema bo misa peuple na banda. Bolanda bakama parti politique te bande kona ngai. Boko gagner loko moko te. Bango bazo gagner. Botela ba parlement na bino kuna ba député na bino bazo gagner kuna 21 000 par mois. Mais yo peuple congolais na son na yo moko gagner loko te na fin du mois. Souffrance na souffrance. Boza lokola ba misusu baza na poto ote. Ba lukuta na munoko. Ndeko mwasi la misusu muta segisi yo kanisi ke alingi yo. Lukuta na lukuta balobaka vérité te. Alors boyaki na poto pona ko lukavi. Boyaki na poto ko tala ba réalité ya mboka na bino. Maka mezo ka na mboka na bino alors mingi ba bosani. Okomona ni mobali azoloba. Lokola mwasi kudu sima. Lukuta masonge na masonge na munoko na ye. Mutu soka lemsa segisi ye. Oh na linga mwana mwasongo. Alela ngai. Misoko teli mutu nga zoloba. Otali na mutu ango. Otali na mwasanga zolobila. Asa na tana poa na yete. Asa tana niveau na yete. Mabaso bisa masonge. Biso tulo temi na kati ya bitumba to yebi balua na biso. Na yebi bisika na zalaki. Na yebi bisika na zokende lelo. Na yebi bisika nga na komi. Esa tilo sangi biloka kolia na ndako. Non. Esangi kena zangi musala ko sala non. Na salaka. To bundaka komba esa tilo batu moko baza ba vaut rien non. To salaka. Nga na salaka. So na telemi lelo pona bitumba na tali citation mboka na ngai. Ndenge zo kendila. Na tali ndenge na yela kina mboka oyo. Na niveau nga na komi. Na moni non, il faut na lobela mabeli na ngai. Il faut na tema na bundisa be na telema na bundisa oyo zo leka na kati mboka na biso. Il faut to bunda bitumba oyo tina suka. Nyoto telema. Na za femme de valeur. Na telema ka pona susia bande ko na biso. Mais bat misubo yiba niveau batute. Boko tambula ba songe. Okoningo so lokumu moko na sima mutu wana me omekite lokumu wana te. Mais tomba yiba to bazo yo ko ba moni ke mutu aza na problème na mutu. Ba moni ke mutu ya zolo ba makambu eza lukuta asoluka ba valeur moko boy. Mo medite valeur wana te. Mo soluka ka ba tiona valeur moko boy. Keba bisika yo zali. Keba. Ceux qui bozo travailler ensemble la bandeko. Ceux qui ndeko asekisi yo. Alinga pesa o mwa muke valeur moko boy na miso bandeko. Kolinga te o déborder. Kolinga te ko exagérer. Il faut ba valeur faut ezala. Bozala bandeko na bina mibali. Bozala ndeko na bina basi faut bozala bango na valeur. Ceux qui bozo seka. Alors c'est que boza ensemble. Mais kolinga te ko luka ba valeur moko yo sana ngote. Kolinga te o déborder limite moko bo lekisa. Keba. Pota la réalité zoli kana mboka. Muto yo zolinga yo sakanila omona yetina mutina te botala. Omoni valeur ka muto. Omoni valeur ka muto oyo. Na muta pa mapamba te. Osomona valeur ka muto oyo, na muta pa mapamba te. Donc keba bisika yo zali. Luka ko soka lokumu na yo na sima. Mais keba un jour et que tourner le mal. Valeur ba pesa ka ngona mutu. Mais kolinga te o regretter comme le trop tard un jour. Botala ba réalité zole kana mboka. Koluka tende ko mwasi ndeko mobali ole sakatana yo pour rien. Pona mensonge. Oko gagner le côté. Soko zo tambula na lokuta. Yebaka yango batoka zo betela masola lokuta. Ba omona ko mutu to sa subiente. Pota ba kotala mutu wana batali na yo. Baba ke non. Mutu azana problème. Keba. Toute la souffrance à peuple. Au moment où yo tambula na mensonge.
botala ndiki souffrance ezoleka na mboka botelemisa peuple wana bokende koluka misala ya kosala bokende luka te bosala te bakoka baformation olie bolekisa baere na bino pour rien du tout boluka ta misala pour un jour tozonga na mboka na biso toka kofungola basociété eza te un jour bokozonga mboka bokende koyiba lokola bamisusu bazoyiba parce que bazwaki eloko te na mutu na bango bazalaki na kati ya diaspora mingi bazakosala te bazalaki bachomere na bachomere ntango bazongi bazwaki vite dele omoni yango kesa leta ezofa na mbongo te alors bolinga te ke oyo ezoleka lelo kuna un jour biso na kati ya diaspora eleka susu la même chose c'est le moment ya koapprendre quelque chose na mitu parce que tant tokozonga tokofunda basociété na mboka na biso olie bokobetaka masonge obetaka porte ya porte ya porte okotaka ndako boye okoganye eloko moko te na lukuta na yo okoganye eloko moko te mpe niveau na ngai ndenge nazali valeur na ngai niveau na ngai okokota ta 100 fois oui niveau na nga mpa na yo okokota ta 100